Très bien, bonjour, bonsoir, réseau de pont à Arozu, Libakwa Kolanda, Kindoki Politique, émission d'actualité politique, Bisika Wapi, to so la Ranabino, Makambozo, les Kanakati Amboka, Nanzela, ba SMS, Nanzela, ya ba appel, Nanzela, ya ba ndenge lolenge kanibotine la bino, biso mituna na bino, pour koto e ba lolenge Makambozo, Tambola Namboka Congo. Alors, na cadre émission Kindoki Politique, ya moko, na lelo, vendredi 14 janvier 2022, Toyambelibino, Monsieur Providence Lukuli, Azali activiste pro-changement, paix initiateur ya Archa. Na elongo, to sur la question d'actualité, bango bazakawana, pour la kolubela ba intérêt à peuple congolais, paix lisusu ba problème ni population congolaise azokutana yango, nde monsala na bango ba ya société civile, tobo sanate que loi ya mboka na biso zo reconnaître opposition pouvoir majorité na pouvoir pe lisusu société civile bisika pibandeko bazali kolobela makambo etali bongo mboka Congo pe koluka intérêt ya population congolaise. Alors yambo ya kosolola ba question d'actualité ya mokonelo tika totanga quelques ligne au bandeko ba commis parmi ba actualité à lelo ba délégué opposition bazaki installé 3 membres au ba outil na opposition ba prêta qui serment hier jeudi 13 janvier 2021 pe le sous-média congo.net a titré lelo après descente ya ba JR na résidence ya premier vice-président Assemblée nationale Kabund silence radio na ngambo ya Assemblée nationale na IDPSP na ngambo ya présidence et sali scandale, mais apparemment mon côté à réagir kino mokolo ya lelo leango na cadre wana to sur la question d'actualité na mona mboka Providence Lukuli oza déjà na plateau nanga na pesi mbote mona mboka Naomi Pila na ko profiter na occasion pe ko passer ba bonne année na ngai pe ba mbote na peuple congolais mubimba otobengi bon ba kongomani ba ebete ba li bango banso muluba mungala moswahili mo Congo makila na ngai biso to ali bongo ba nationaliste na koyebisa bango pete ba perdre espoir te ba oyo bazali malgré ba propos moko incendiaire e ko uta epai ya ba oba ko kamba biso mboka na biso yali ya kokufa te to ali bongo na mboka moko yali vivant pena ko passer lisusu ba félicitations na équipe ya KNB pe ba bonne année na équipe wana pe ba félicitations na ngali lisusu particulièrement na yo pour la distinction na yo na o etala ki bongo diplôme na yo universitaire. C'est vraiment une fierté pour na ba o ba ko sala mosala oyo ya journalisme. Très bien, merci. En tout cas, merci na balamboka bolanda biso partout dans le monde pe na ba soutien bozo continuer ko pesa biso lelo tozo lobela ba question d'actualité o ezali ko lobama na kati ya mboka na biso kasi to uti ko silisa 2021 to koti na 2022 mwana mboka Providence Lukuli lolenge kani ozali ko tanga soki il faut ko osala bilan moko pour l'année 2021 ezalaki ndenge nini na o etali bongo ba action ya pouvoir en place. Et elle qui anemoko ya soni yala ki anemoko ya pasi yala ki anemoko ya minyoko pour na biso peuple congolais mais yala ki anemoko ya esengo anemoko ya bomkonvoama anemoko ya lokumu pour na bae oyo ba ko kamba biso. Pourquoi na lobi bongo année oyo uti koleka année 2021 tomoni ete ba o ba ko kamba biso bango nde mutu ba confisca ki mosolo manso ya l'état mwana mboka Naomi Pila bango nde bazwa ki ba jeep bango nde ba ko tambola na ba cortège bango nde bazala ki ba détourner ba mosolo ya l'état pona suka nango biso peuple ba pesa biso bampiodi pe bampiodi yango mwana mboka Naomi Pila etikali komona na tete ozune ba miette mwana mboka pona kende na yo secteur par secteur na makambo etali bilan ya 2021 e ko sala pasi na motema mwana mboka Naomi Pila s'il faut to banda na secteur o ezali secteur moko vital ya mboka na biso ainsi ya sécurité ya mboka mwana mboka okomona ete année uti koleka ezalaki bongo caractérisé na insécurité monene mwana mboka makambo yo etali ba massacre ya est
ba civil mais insécurité ou meni ba tango rebelle ezali ka 2021 te yango na koloba na 2021 na ebisa yo ba tuerie ezalaki makasi koleka plus de 1000 civils morts na délai il y a entre 6 mois ya pamba mwana mboka na omipila FDLR ba bomi ba civil citoyen lolenge moko ya kosakana te pe ya pasi pe mawezali ba massacre wana ekosalema pendant état de siège mwana mboka na omipila soki tolobi tozala kaka na domaine ya sécurité wana okomona ete insécurité ezalaki makasi tomoni ba arrivé ya ba troupes étrangères na mboka na biso ba troupes rwandais ba troupes ougandais kokota lolenge balingi notamment ko tia maboko na bana mboka pour ko bima lolenge balingi donc on peut sentir tes mêmes principes il y a respect il y a intégrité territoriale ezalaki bongo respecter donc to koyeba te soki ali na ba corps moko caché entre RDC na Rwanda na Uganda makambo etali armée na biso po jusque là okomona ete na journal officiel ya mboka na biso batikali koyebisa biso te ba contenu ya probable accord to contrat moko bilatéral entre biso na Rwanda pe entre biso na Uganda wana ezali aspect ya sécurité mais c'est plutôt le aspect ya sécurité mwana mboka aspect moko économique mais ezalaki fiasco mwana mboka makambo etali économie ya mboka na biso tomoni ete biloko emataki talo koleka mwana mboka na omipila yali pasi pe mawa mais mboke bandakala mais bay oyo bakoti na pouvoir pona nini pona ko améliorer ba chose et non ko sala nini ko empirer situation mona mboka na omipila o to monaki na économie ya 2021 situation ekomaki pire ko comparer yango na 2017 ko comparer yango na 2018 non mona mboka na omipila 2021 congolais a perdaki encore et largement pouvoir d'achat na ye mona mboka na omipila to monaki ba grève lolenge moko ezalaka te ba ye ba ebisi biso ete réserve d'échange comme plus de 2 milliards de dollars mawa pe pasi po baloba ete moto soki akokosa okokanga ye kaka na bafe mwana mboka na omipila réserve d'échange emati mais na marché rien n'a changé tout était statique sauf que babiloko eko matakaka talo. Pourtant, ce qui réserve d'échange emati, normalement, il faut baisse. Il y a biloko ezala na marché. Normalement, il faut nini monnaie na bino ezala stabiliser. Normalement, monnaie na bino il faut ezala valoriser. Mais malheureusement, réserve d'échange emati. Mais tout moni yango te makambo wana marché. 2021 tozolo bela wana. Éducation mwana mboka na omipila. Et ali soni pe mawa. Tout moni ete gratuité yango ete ngami makasi koleka mwana mboka na omi. Bai oyo ba parents ba betaki tolo balobaki te. Bai oyo ba ye ko sunga biso pouvoir ya sika quand même ko alléger biso tâche. Ba parents ba désavouer gratuité. Pourquoi ba moni ete ezali gratuité moko et kolinga et fragiliser lisusu éducation en mboka ya Congo des grèves en grève ba enseignant ba kolela impayement ba enseignant ba kolela te salaire o ba kozwa et ali moke koleka to moni na 2021 ba élève ko kende tina siège ya démocratie en mboka na biso o ezali bongo parlement pona kolobete ba tala likambo etali ya ba enseignant malamu po ete batanga lelo oyo yali na ba école misusu ba parents ba répondre déjà kozwa charge ya ba enseignant donc oko sentir ete ba faille ezalaki makasi et échec ezalaki énorme na makambo etali bilan ya 2021 mais soki esengeli na yo otala lolenge kani to kamba maki na 2021 okomona ete
na makambo etali droits humains mwana mboka, combien de acteurs sociaux bakangamaki, combien de acteurs politiques bakangamaki, notamment esengeli natanga Jakindala oyo akangamaki kaka pona opinion politique to une pensée oyo ya pesaki, ndeko Barnabé akangamaki pona opinion politique, sans compter ba activiste oyo lelo ya lucha bazali ya kokangama na este kuna, sans compter ba activiste o bazali bongo ya kokangama wapi na Équateur po ete ba ko manifester kaka na o ezali bongo droit na bango le plus légitime ko exiger mboka etambwama malamu. Donc ko sentir ete na ba aspect nyonso mboka na biso e sombraki makasi na 2021 nga ona ko ebisa bino mwana mboka na omipila. Combien de fois ndeko Providence Lokuli abetami ko kangama ni bakangi ngai te quand lufungu lelembi ngai ipekine na kei. Donc nyonso tu wana boko sentir te pouvoir o ezali en place. En tout cas 2021 ezalaki année moko de spectacle désolant, to mona ki ba somme moko colossal kozala bongo détourné, to mona ki ba oyo ba détourner ba mbongo bazalaki ba présumé détourneur ya bambongo, mais to moni bango lelo ba juge ba liberté provisoire mwana mboka yebisa ngai lelo santé soki lelo ba agent ebele ya santé ba ko sala ba greffe ba corps médicaux ba ko sala ba greffe pona nini, mais ndeko yazalaki le principal ou le présumé premier suspect ndeko teni lokondo ali wapi lelo na koloba makambo enseignement soki lelo enseignement ko sombre ndeko Willy Bakonga ali wapi lelo mabulu eleki Kinshasa mwana mboka mabulu eleki 03 eza déjà en marche mwana mboka nzela embouteillage eleki bayelaki biso projet monene ya kotonga baso de mouton. Il paraîtrait, et c'est vrai, que détournement et salimaki en collaboration entre bazaki ba gestionnaire ya nini ya projet wana ozaki gérer bon la présidence de la République ba kamata ki mokumba banso apesa mwana mboka Vital Kamerhe lelo mwana mboka Vital Kamerhe ali wapi. Donc tout comprendre te mboka 2021 et kangambamaki na ba sentiment et non na ba loi to lobela likambongo na kati ya contexte na ngoto tozo lobela 2021 tozo mona normalement tozo mona gouvernement ya union sacrée na nyonso yo lobi, donc faut to loba que lelo to conclure na koloba que gouvernement union sacrée sali musala te na koyebiso e ali pasi pe mawa mwana mboka yebisa ngai union sacrée tongo yelibiso tapage que non ba ko mobiliser 10 milliards de dollars après avoir que le ba mobiliser 10 milliards de dollars ba ko tisi lisusu requête rectificative pour na kolobe te vi contexte ya Covid ba ko mobiliser 10 milliards te et sengeli bongo ba mobiliser combien 7 milliards point 1 quelque chose comme ça. Malheureusement tangu séance plénière et yaki makambu ya reddition de comptes bakoki ata ko mobiliser ata 6 milliards ya pambate pe 7 milliards yango ba tchaki yango mingi na nini na fonctionnement ya institution ba voyage ya mokonzi ya mboka ba voyage ya premier ministre ba paiement na ba prime ya ba membre ba cabinet na bango. Or mboka na biso peuple congolais auto konyo kwa ma esengene na biso to se retrouver. Donc 2021 c'est qui année moko ya oubli total, année moko ya éloignement ya peuple congolais, mais année moko ya réjouissance ya ba oba ko kamba biso. Toujours en 2021 na suka 2021 toloba mingi ko président Zaka Libanda mais tout akitaki penza na terrain akitaki na kati ya Grand Kasai bisika pa kutaki ba réalité yemoka lobi que azana mawa kozonga na ye parce que akoti bisika no so ba problème ebele akoti pe makambo azai ko s'attendre na ngote apparemment musala ezo sala mapenza lo lengi ya sengela kite mutune ezali nini yango ezo sala ko ba penser topé maloba ya mokonzi mboka ekokisama te concrètement pour que population monango. Mais réponse est claire mona mboka pour ete malobe ko lekebele musala ekozala moke ce qui était
makambo koloba na oyo ekosalema na terrain ekokokisama mais notamment tout le monde ba projet ko za lancer mais kokisa mi karaté ba kaka ke non malobe ko lekebele pe musale ekozala moke mwana mboka yali pasi pe mawa kokete mokonzi ya mboka komona tango akosala ba décence na kati ya mboka ko constater ba problème banso oyo akutana inango yebisa ngai mwana mboka qui est censé kozala l'homme le plus informé ya mboka na biso ali premier citoyen de la République. Donc, il y a les bonnes conséquences. Il y a cause à la bonne plus tournée vers l'extérieur que l'intérieur. Or, normalement, politique extérieure, elle sera toujours conçue à l'intérieur. Donc, pour concevoir yango, awa na kati ya mboka yango nande boko bimisango na libanda extérieur. Donc, mawape pasi ya linini biso politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezalaki beaucoup plus tourné vers l'extérieur et résultat na yango lelo tomoni résultat atako mon côté parce que na ba intérieur bato ba kolele te kuna na Kasai maïalité kolia réalité gratuité réalité donc on sentir était pas si likolo ya pasi mais aussi il y a eu un propos qui a dérangé l'opinion congolaise chef de l'état kolobete bino boali ya makila na ngai na yebiete boali na ba difficulté bo pesa ngai deuxième mandat na koya sima kovanda na bino awa et ali pasi pe mawa chef de l'état il a été sincère azali censé kozala bongo symbole ya unité nationale normalement ba propos ya bongo ko tenir yango et ko faciliter te cohésion nationale qu'est-ce qui fâche tant le que boza makila na ngai cohésion nationale toyoka yango jamais Joseph Kabila ko tenir ba propos ya bongo na Katanga toyoka yango jamais Laurent Désiré Kabila ko tenir ba propos ya bongo toyoka yango jamais mwana mboka Kasavubu étant que chef de l'état kolobete bino ba Kongo boali makila na ngai donc yali ba propos moko o eko diviser ou eko favoriser cohésion nationale et surtout que chef de l'état azali bongo symbole ya unité nationale donc ceux qui déjà ba propos moko eko za la partisan en tout cas c'est très dangereux pour na suite ya unité nationale pe ya cohésion nationale na kati ya mboka na biso soko lo bakaza trop attaché na ba origine na yengo zolo mais ezaki pe ba liboso akoma na Kasai uta azala nommé chef de l'état même mingi akenda na est que azali trop attaché na ba origine na mais ba propos na yende ezali ba propos moko o et déranger cohésion nationale parce que azali bongo symbole ya unité nationale azali premier citoyen congolais quand on parle de citoyens congolais quand on parle de garant de la nation aline ekolote quand on parle du symbole de l'unité nationale aline ekolote parce que yende a ko symboliser que ekoloto nation congolaise ezo exister ce qui moto ali symbole oyo a ko normalement ko l'accès des nations congolaises ko exister yemoko a tenir ba propos moko oyo ko kende ko za na ba penchant moko ethnique donc ezali vraiment très déplorable mon mboka na omi toko ba émission na biso ozo déplorer likambo etali bongo kozala makila na ngai kasi na ko profiter na occasion ko ebisa ba kongomani banso ngai mwana mboka Providence Lokuli na ebisi bino boali bino banso makila na nga ozala mokongo moluba moswahili mongala wali bongo makila na ngai mais contexte pe ya phrase nyonso ezalaki penza cerné tozali balumumbiste tozali ba nationaliste tolingaka te ba oyo bayaka na ba propos moko ethnique ba propos moko tribal tozalaka na posa na yango te biso toali bongo plus na posa ya ba oyo bakotenir ba propos moko eko renforcer cohésion nationale mwana mboka na omi. Ça me pousse à poser la question. Donc, chef de l'État a recu kozani kolote. Mais tongo okozala na statut na yo chef de l'état wali na ekolo te individu Félix Tshisekedi azali na ba origine na ye azali na ekolo na ye mais statut ya chef de l'état ozali bongo institution mobimba
azali na écoloté. Et d'ailleurs parmi ba nature na ba fonction même ya chef de l'état ba ko benga ye même symbole ya unité nationale mwana mboka na ba mboka mosusu o maturité citoyenne ezali bongo na hauteur na yango rien que na ba dire wana okomone ete population bimi libanda pe a ko exiger nini démission à chef de l'état parce que chef de l'état ezali symbole ya unité nationale. Donc na ba discours na yo discours o ezali officiel okoki ko tenir jamais ba propos moko o ezali na ba penchant ethnique. Tout le projet, le programme où actuel pouvoir est en place, tout le monde a quelques projets lancés, notamment 100 jours, les gelou. Et puis le projet, monsieur, vous a lancé très bientôt. Tout ça, justice, à solo, tout ça, batomibe côté pour nous, banana, iba, kina, wala moubo, kunde, kunande, baye, barakukate, la moutunanya, a corrompa, kina, la détournaki. Kasi, pona nini, moutuna, ezali, pona nini, lelo, apparemment, projet nous se vous a lancé ils ont comme na sukate topezo mais ma penza résultat te le lenge ezali lancé olobi to tuni motuna mo malamu ezama kambo apparemment te ezali constant to ko sala ba projet ban so ba ko lancer et ko koma na suka na yango te mwana mboka Naomi ba ela ki biso projet 100 jours projet 100 jours lelo suki wapi mwana mboka projet 100 jours suki wapi mwana mboka Naomi pila batongeli biso baso de mouton babongiseli biso banzela batongeli biso ba hôpitaux okomone ete pona ba dépensant plus de 1 milliard de dollars pour na projet wana yango ndesalaka ete réserve de change na biso ekitamakasi mwana mboka Naomi pila mais ya pasi pe maoyali résultat nango impact nango na kati ya mboka na biso par rapport ya mbongo ezalaki bongo dekesi zéro impact ba eli biso projet Tilangelo mwana mboka et ali pasi pe mawa lelo yo moto azalaki donneur de leçons pour ton information ba suspendre même na kati ya parti politique na ye pour ye mutazali ko piloter projet Tilangelo tango komi te ba rendre ba compte projet Tilangelo ezali projet moko ezali qui a plus de 14 millions de dollars mona mboka Naomi pila bala kisa ba oyo sengeli batonga banzela batonga ba école ba hôpitaux na Kasai luka ba hôpitaux na ba école ba hôpitaux na ba école luki biso mona mboka Naomi pila FPI le baki que mbongo bimate détournement et salemate IGF to FPI donc pour na relaxer te bay o ba ku kamba biso bali plus na souci d'abord ya ba intérêt na bango qui na ba intérêt à peuple tala ba chantier privé à bateau ba o ba ku kamba biso ko monete ba chantier na bango ko sila na lombangu mais tant les ali bongo ba chantier ya mais ba salaire na bango ba sana ba institution ya intérêt public au communauté intérêt public ezozo à long terme ba sana ba salaire na bango to boité ba sana ba prime na bango to boité ba salaire o ezali colossal o ezali largement supérieur bazali na ba avantage ebele makasi biso to ali na biso na chômage to boité mais esengeli quand même malgré o bango ba kozwa tongo esengi pe ba projet intérêt national ba sérieux mais bango bazwa kango lokola opportunité lokola occasion ya ko s'enrichir encore davantage au-delà ya mbongo o ezali déjà ebele ba kozwa comme salaire comme prime balingi lisusu à terme oyo l'état ba ko kanisela biso na mawa ke non totongela ta population nzela totongela ta bano ba kela si bango balingi te babi bon biso comme bana biso batanga déjà na poto tozali na bandako na poto na bamboka mopaya pona nini to bongisa lisusu nzela pona nini totonga lisusu ba école donc ezali mawa le projet Tilangelo résultat zéro impact na Kasai to critique kasi to même un peu ba remettre pour ceux qui projet simbi programme to projet ndenge penza batangela biso yango nazo se venir na projet 100 jours wana ne bande ko tanga point par point so que simba qui projet d'urgence wana quand même c'est vrai que vous avez une priorité penza mais il sunga mais ce que simbi te wana moni que pas si pe zongeli ka population le lo tozo mituna
bazo lancer biso programme to pe projet à 145 territoires nini faut salema pour esimba ndeko mwana mboka Providence Lukuli po to moni ke ba projet nyonso ezoleka ezosimba te et puis intérêt la population ezomona te lelo nini faut salema pour que projet moko ba relancer o bazo lancer na mikolo ezali koya esimba quand même po ete ba projet mwana mboka Naomi Pila esimba na mboka na biso esengi nango eloko ya makasi te esengi kaka bonne foi epa ya bai oyo bakosalisa projet wana polingo ya peuple mwana mboka Naomi Pila kotia intérêt ya peuple liboso. Et aussi après facteur wana ekosenga sikoyo mosala ya justice c'est ça mosala na yango ezala te ke non justice akangi moto ngani po azali moninga azali ndeko ya X to Y protégé comme aller mosolo ya l'état bakoki kosimba ete après 4 jours 5 jours azali na ebongo gracier. Donc il y a liboso ezali d'abord volonté, il y a mibale ezali bongo patriotisme esengeli éprimé, il y a misato ezali bongo justice c'est ça la mosala na yango po bache cour de compte lelo oyo cour de compte esengeli esa la mosala na yango. Combien de bail oyo bakoti ba ministre lelo est-ce que cour de compte azana liste ba voir na bango avant ba comme ba ministre pour kalamingi te ba robima remanieme koya nango certainement parce que gouvernement oyo to bengaki ya ba warrior ba to mingi ba moni ete baza vraiment largement inférieur ya robinga ma ba warrior parce que ba défi o ezalaki lancé à 30% na yango ezali relevé te. Donc certainement remaniement et ko s'imposer. D'ailleurs yé mon chef de l'état na discours de la nation a l'objecté ba faire to makambo eko kamba manamboka na biso eko zanga pilotage à l'objecté gouvernement pe azalaki vraiment efficace te na makambo etali gestion mboka. Donc ko sentir ete chef de l'état yemo ko ali sous na confiance reconnaître la faiblesse azali sous na confiance ya gouvernement te parce que tozali bongo na état o ezali semi na régime ezali semi parlementaire c'est-à-dire membre du gouvernement bazar redevable et au niveau du parlement et au niveau du président de la République. Donc à ce qui concerne le président de la République, il y a déjà azali sous la confiance au gouvernement. Pourquoi? Parce que bazala qui n'a pas faille énorme tout le monde qui le lengeni ni bande quoi na bakota qui le mais ça reste qu'à voir comme on était bazu ba santé financière moko extrême mais pourtant ce que tali le lenge bango bakota qui otali lelo ndenge ni bakuta ki population lelo ndenge ni population azali oyo ki na ma. Mais finalement ko pesa mosolo na ba territoire ezali ki bonne idée. Tout à fait. Le problème est alinde matérialisation à bas projet. Le lengeni bas projet et ko salima na mboka na biso tozala jamais na problème ya bas projet parce que bas projet en soi ezalaka toujours ya kitoko. Mais tozala na problème ya type de Congolais. Moto oyo akozala intègre, moto oyo aza animé na bonne foi, moto oyo aza animé na génie ako innover pe ko tia yango en matérialisation. Malheureusement, pas l'homme congolais, surtout classe politique actuelle, à chaque fois makambo etali kotongela peuple nzela ko tia mosolo na l'état ba mona ngo opportunité moko ya ko s'enrichir de manière individuelle. Donc pour l'homme congolais on a besoin du pouvoir, non pas pour satisfaire la population, mais c'est pour satisfaire d'abord ses intérêts égocentriques. C'est pourquoi il faut qu'on l'ande là. Comme presque la souka et Michel Monkonelo, tu aurais aussi les satés. Sans tout le Belikambé Talibongo, mon scandale et Salema qui récemment entre Bandeko, entre la garde républicaine, les sous na premier vice-président Assemblée nationale et celle qui m'a mboutumbutu et tambole ma réseaux sociaux. J'espère que tala qui ango lokola la mona mboka ba scandale les aliko Salema na parti à opposition hier le parti au pouvoir l'engkani ou analyser ango rapidement pour tout ça. Ils allaient passer on décision na biso suka et allaient passer pe ma mwana mboka Naomi Pila parce que makambo ko Salema na komi tuna si le photo le bete mukonzi mboka azalaki na tort le lenga lo baki ete mboka si ekufa ezali pasi mwana mboka Naomi Pila imaginez que non tovandi boye to kete Paul Kagame to Museveni alobi ete mboka ya Congo esi ekufa mwana mboka Naomi Pila esalaki biso pasi
moto oyo azali premier citoyen de la République kobimisa ete na discours boye ke mboka na biso mais discours apparemment obimisi yango ezalaki mobimba obimisi yango na contexte nango opalobaki que toyepo na oyiba te toyepo na obongisa polo ope obebisa eza te po mboka esi ekufa mwana mboka na omipila nalingi napesa présomption quand même ya bonne foi il y a une bonne motivation il y a dire il y a président de la République mais na moni yango te eloko mon côté contexte mon côté ko justifier ba dire il y a président de la République kolobete mboko yo mais donc tout le baron de bandelia ke makambeze belé mabe bazana kinya te nyonso mais on a ça que mboko za kufa et puis to le baron tangu nyonso na avancer moto oyo azali président de la République yende azali garant de la nation azali garant ya bon fonctionnement ya ba institution mwana mboka oyo to bengi république ezali na ba institution ya république ezali bongo 4 na kotanga bongo présidence de la république na kotanga bongo gouvernement na kotanga bongo parlement na ba cours et tribunaux ba institution na mutu ali garant ya bon fonctionnement na yango ya li bongo chef de l'état donc soko ko monete moto oyo azali garant il y a bon fonctionnement de l'institution que le bango na miso ya bato ke mboka esi ekufa et si on a médecin asali constant ya lobe te moto esi akufi donc c'est que ceux qui médecin asali constant que alobi ke yo pona yo esi okufi yeba ete akoki su ko sala le côté pona yo donc ezali vraiment triste ezali vraiment mawa comment était chef de l'état ko lobe te mboka na biso ya Congo esi chrétien restriction peut zaratam soit anarchiste ko ressusciter alors moi na mboka na omipi na bamboka oyo maturité citoyenne ezali bongo avancée normalement au lendemain nango ba citoyen sengela ki basilika makasi imaginez que Macron a tenir propos que le BT nation française to état français si ekufa imaginez scandale nini ekokai ko salima donc ezali vraiment propos moko incendiaire que était premier citoyen de la République que le BT mboka si ekufa mwana mboka na omipila na koko basiko malembe pona répondre na motuna na yo mboka nini ekufa. Pour ce qui est vrai, État étant que personne juridique, azali moto, donc c'est-à-dire abota makape akufaka. Tozali na 4 éléments constitutifs ya l'État. Tozali bongo na population, tozali bongo na territoire, tozali bongo na souveraineté, tozali bongo lisusu na nini na pouvoir exécutif ya mboka wana et 5e élément est élément moko babakisaka subsidiaire to ko benga ngo reconnaissance internationale siko tongo mokonzi ya mboka ko lobe te mboka esi ekufa et ça linga pasi na lobi boye certainement parce que yé azali l'homme le plus informé de la République certainement a posé la biso révélation au biso ba o to ko ignorer parce que Musée Laurent Désiré Kabila tika ko loba yango te malgré que mboka kabwana ki MLC azwa ki eteni RC d'Azwa qui était atikala koloba yango te Joseph Kabila a hérité mboka bongo atikala koloba jamais mboka si ekufa nani première sécession et salami bongo motabana ko kambezali bongo Joseph Kasavubu président de la République en 1961 sécession Kantanges tongo salamaki sécession Kasayen et salami na ba mulopwe jamais okaki bango batenir ba popo koloba te mboka si ekufa tongo toye na Mobutu nini oyo bundisaki mwana mboka Mobutu et ko avancer et komi makasi et poussani basangani contre Mobutu ko sentir ba américain ba balukeli Mobutu ko sentir ba rwandais ba yeba ko avancer jamais ko monete mwana mboka Laurent Désiré Kabila ko lobete mboka esi ekufa mais ya pasi pe mawezali lelo oyo mboka oyo mwana mboka Félix Tshisekedi a héritaki na plus de 1 milliard de dollars ya réserve d'échange mwana mboka Félix Tshisekedi a hérité banzela a hérité ba institution nyonso surtout en marche a hérité pe a koti na voie moko démocratique mwana mboka Félix Tshisekedi a koti akuti monnaie na biso ezalaki bongo stable cadre macroéconomique stable mais a pas paiement ezali mwana mboka Félix Tshisekedi akoloba mboka esi ekufa mais mboka ekufa mwana mboka na omipila il faut pesa biso sens moko ya révolte mboka oyo ekufa to ko monnaie te bakonzi bakokoma de plus en plus riche
bakondi bakokoma de plus en plus riche bayo bakokamba biso bakokoma na vitesse ya enrichissement moko to komitu na mboko esi ekufa soki bakoki kodetourner kaka ba million na mboka oyo esi ekufa mwana mboka Naomi Pila ba détournera jamais $100,000, jamais $50,000, ezala kaka ba millions de dollars. Na mboka oyo esi ekufa mwana mboka Naomi Pila jamais okokete ba détourner $50,000, ezala ba $100,000, mais ba belobi nini mboka esi ekufa. Na mboka ngo esi ekufa mwana mboka Naomi Pila armée na biso ekokoma de plus en plus fragilisé ba kobunda contre ba FDLR contre ba ADF Nalu président de la République et c'est là qui a soutenir bangona ba propos est-ce que mitche na place ya ba oba kobunda état de siège koka mboka esi ekufa donc mboko kobundela esi ekufa ma continuer qu'il faut espondre le baketo et pour tout tomber yango mawa état o ekufa erusu kotombwa mate donc par contre ngana ko comprendre et lui koloba tout simplement que pour le président de la République atteindre ba limite naie donc il faut une alternative nouvelle parce que oyo ali en place leadership ali en place pour na bango ba moniete mboka esi ekufa donc eseneli na moto oyo azali na optique moko ya mboka na biso de manière vivante to komona mboka yali quand même ya ezoko vivre quand même ye wana nda ko ko sala eloko yali déjà moto ya ko monete soka mono déjà ko kufa pona ye asune loko sala te yali ka ko kunda yo donc ils allaient vraiment déplorable dans les 2 ans qui suivent ils ont sanctionné la fin il y a mandat à chef de l'État ni il faut ça les mains pour que quand même tout souffler tout avancer même d'un pas pour que Makambe kene liboso. Tout à fait, moi, l'amboka na ma proposition concrète. Na ko lukana répondre yo, mais d'abord il y a mbona répondre yo parce que na moni été na zalaki mingi na question talimbo kande kufaki ba dire ya président de la République, mais na lobeli scandale ou te kolekate. Moi na mboka scandale où il est qui entre ba JR na la police et l'axibiso ke mboka ezali bongo to boko ezali bongo na balabala. Donc ce dit désordre, c'est l'anarchie, c'est la loi du plus fort moi na mboka Naomi Pila. Et ali pas si pe mawa. Donc le lo oyo eza force moko héroïque, tout comme un âge moko héroïque, où c'est le plus fort qui domine sur le plus faible. Est-ce que vous pouvez expliquer que bah JR bah se permettre aucun déti na résidence ya moto où ils allaient bon inviolable moi na mboka Naomi koko ta ko panza ko saccager pe ko kanga ba militaire mususu sans mandat komema bango esika bango balingi mwana mboka Naomi na ko rappeler que mwana mboka Franck Diongo akotaki boloko soi-disant pour a séquestrer ki kaka mwana mura moko il paraîtrait autotikala komona te mwana mboka Franck Diongo à l'époque il était aussi député donc pour comprendre tes pouvoirs et comme ma biso na ba fait moko o to ko kasu ko justifier te to ko kasu ko cerner te donc beaucoup moné te pouvoir en fait ils ont donc sa faute na ba garde républicaine mais ça ba fait les cas qui a ici fait na ba force na ba garde républicaine kakate mais na ko moné te pouvoir o ezali pouvoir moko en tout cas et ko ça la soni et ko la ça ba faille de manière donc extrême moi na mboka Naomi Pila bae oyo babengaka ba militaire mais bazali bae oyo bazali donc organe moko le plus discipliné na monde parce que armée ezali discipline moi na mboka Naomi donc on monnaie te ba unité na ba unité ba ko beba na pe ba unité yango ezate ke unité boye en soi mais ezali mingi ba détaché non poye azali pene garde ou azali pene ya famille présidentielle ou azali pene ya premier vice-président bangwana babebani biso na biso bato ya makasi mais siko biso oyo tokozanga mai biso oyo tokozanga courant biso oyo tokozanga ya kolia tokosuka boni soki bakosala bongo entre bango na bango ba ayant droit ba homme fort ba nouveau riche biso oyo tokosuka lolenge nini mwana mboka Naomi ba conseil
concernant makambo lobi année oyo koya mwana mboka Félix awi ko sala nini ngana koloba boye il y a encore à faire et il y a encore beaucoup à faire mwana mboka Félix Tshisekedi esengeli na ye na moment oyo atala misu na ye plus na jeunesse oyo ezali engagé jeunesse oyo e communauté Congo ezali encore en état vivant à investir na ba jeune na makambo etali éducation na makambo etali formation na makambo etali orientation na makambo etali encadrement mwana mboka Félix Tshisekedi a investir plus na social population ali na nzala mwana mboka population a kolia population a komela te mwana mboka donc esengeli na ye a investir plus na secteur social plus na encadrement, formation, orientation et bilenge et qu'il quand même couper un nouveau souffle mais aussi moi mboka Naomi Pila et sengeli na ye à organiser les biso élection malamu et non élection moko auto comme na seni et comme une autorité morale non ba élection moko oyo coup constitutionnel et comme na autorité morale non ba élection moko oyo ekozala scandale pe ekoternir même passage na ye na kati ya mboka na biso po ete balobaka ete les hommes passent mais les institutions restent. Très bien. Comme na souka mwana mboka Providence Lokoli ezali ki pe mot de la fin na yo et na invité sur le robak Césari kasi merci mingi na ndengo ndime ko na mituna na biso merci na bana mboka landi biso partout dans le monde likamba grave ya ba professeur to une ensuite na ngote ezo continuer topé et si ba leva ki ango po bana fo bazonga classe il faut makamyo zonga la normal boyebi ki année passé vraiment kotanga ezali ki malamu te na makamba covid déjà ba diplôme na biso tozana ba problème même na niveau international tous a reconnu il faut tout tanga mais ko tanga ngo sous ce bandi ba grève boy eza vraiment malamu mingi te et senga que gouvernement état na makambo yango pe ministre et suis alobaki que aza ouvert pour na ba négociation en tout cas toujours c'est la suite mon favorable pour que ba étudiants bazongela nzela ya kela singana bino tokuta très prochainement merci de nous écrire na émission na numéro eza justement affiché na ba écran na bino puis merci na bino besoin na biso partout dans le monde bo pe sa biso ba remarque ba question pour suggestion na bino pour que to avancer et longo to tongambo kanabiso to kutani lobby na invité à Sika toujours avec le même plaisir merci Ndeko Providence Likuli azaki na biso mokona lelo pe merci na bino bondaki biso tika tenzambe abenisa mabeli abakoko na biso RDC.